Mhm. Baby Get, ça comme de babézi, trop, 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 trop. Ah, c'est comme ça. Eh, naina lobelo mo boye, mutu mo boye sur YouTube, hein. Acteur mo boye, azobela, azobela nini, azobela, bakanga, alobika kena, bakanga nga na hémorroïde, na balevire. Sikonga na koma te, ndenga lobele hémorroïde, toyebi ke balevire ekoza ya digestive, mais kendaka pe na mabusu, kendaka pe mwa musika, quoi. Yeah, tu vois kinda mwa musika ya wana konga na tuni bakangi yo na balevire nini balevire wana bakangi yo eza balevire eza ebele bakangi yango wapi ya digestive ya munoko to ya voie sexuelle to ya peau tu vois na komati na nka bongo esili mutu wana alobi no igete mutu mosusu te soki ayo kokoma te alobi no igete ndenge alobeli hémorroïde seke eza ya monoko bakangeli mpo na moni place wana koma oloba te atambola bien boyeboye parce que balevire mosusu eza ekendaka balevire déjà eza bachampignon tu vois donc levire déjà eza basala yango mpe bavin tu vois balevire de vin balevire oyo bosala ya mikate mpe tu vois donc balevire eza basorte ebele sikoyo balevire mosusu eza bacandida tu vois eza bacandida albicans déjà toujours ka candida albicans ekendaka ntina bainfection toyoka ba vih bavirus wana tu vois ezala entraîné par pe vih tu vois transmission nango ekendaka na acte sexuel moto aza mobulu makasi tu vois ya omona nde yango wana tunaki mpona yeba nayeba eza sorte ya levire nini bakangi na levire oyo ya candida pardon ya levire oyo ya candida ya albicans to nini mpo toyeba siko motu moko mata epunga no akozala pe aza na pardon aza na dysenterie oyebi kaka meti na congo iget meti na congo ezala telema mabe bayebi eloko moko te babengaka amibe dysenterie ere na ntangi wana biyaya nayebisa na biyaya pourkui kofinga meti na congo boye nga babiloko oyo nayebeli yango na poto te nayebeli yango na meti na ntangi na congo na eastern king nayebeli yango kuna na nde na ndosala na bahôpital nyonso wana bakitambo mama emo victoria center banjil set wana nyonso tu vois nayebeli yango kuna omona mais azofinga meti na congo d'abord avant ofinga meti na congo fo oyeba na mambo olobelakisi nini pourquoi na congo baobenga dysenterie amibe tu vois pourquoi toza na deux types ya dysenterie toza na dysenterie oyo ezozwama par bacille tobenga yango chichila pardon chichela sorry chichela toza na dysenterie oyo tobenga amibiase oyo eza causé par entamo ba histolytique tu vois ezalaka trop na bapays chaud comme bamboka na biso salite eza trop manque d'hygiène ezali bato akokende toilette asokoli maboko te parce que babiloko wana ezwamaka par baalimentation mpe bamai omona donc bamai ya mabe alimentation malbouffe eza bien te moto asokola maboko te aza na hygiène moko ya bien te auta toilette asokoli maboko te aolia n'importe quoi eza bamalbouffe na bamai ya mabe yango mpe créaka yango bacontamination mosusu eyaka par bino boyeba nzela bacontamination mais wana mingi ezala bacontamination yango ezala mingi digestive tu vois donc soki mutu asali yango asali bongo seka aza na manque d'hygiène aa na malbouffe moto amelaka masanga trop tu vois moto amelaka masanga trop omona sikoyo kondo kofinga neti metini ya congo ekamwisinga parce que nga na ye na poto awa namoni eloko edifférencie kaka eza bamaladi mosusu eza awa biso kuna toza nango te totanga yango likolo me bakotisa biso na profondeur te omona ya bango mpe batanga malaria bayebi malaria très bien bayebi vraiment ndenge akotraite malaria te mpo nga nasola na médecin moko concernant malaria mokolo nakendaka check up na nga nakendaka pa médecin na mpona ndoka bien te bayebi vraiment malaria bien te mais batanga yango
Tu vois, ndenge mon abisso. Donc, médecine à Congo, eza kaka, pombo, eza bien te, ba futara bien te, tu vois. C'est ça, moi, ba laisser aller, ça, moi, trop. On a qui me m'a laissé ça. Mais ils ont été que batang ça a mis sur le contraire. Non, batang ça a mis sur le contraire. Parce que Makambo, on a yé bien, on a na Congo. Et razo finga déjà, zo baba bengaka, dysenterie amibe. Oui, dysenterie est amibe. Pourquoi ils ont amibe? Surtout bakangi la dysenterie amibiase. Baba benga on a amibe parce que ça causé par un tamoué ba histolytique. Balobeli dysenterie ya bacille te mais nyonso ezalaka na ba fonction moko ezalaka na ba symptôme moko parce que esalaka diarrhée omona ba glaire na ba sel moko ya lokuta boye na makila tu vois ekosala libumu parce que comme na ba complication pe muta kokufa tu vois eboma pe omona donc parce que déjà so mona comme na diarrhée 5 à 10 jours eza déjà anormal parce que diarrhée wana kozela te salo fièvre et ya na fièvre te omona c'est déjà anormal, il faut déjà ok déjà c'est pas mon ganga omona ba envie moko ya toilette mais toilette moi le kuta les autres personnes ba envie ya toilette mais toilette moi le kuta ok de bossa no selfie c'est ça tu vois omona moi makila c'est ça après ba hémorroïde on a ba dilatation ya ba veine rectale anale tu vois donc ba microbe on a tout ce coco la par voie sexuelle surtout na bato balingaka basisaka banis azosise anis azosise monoko ya motu okozwa yango par wana tu vois soki eza en contact na anis ekozwa mpe ekotela mpe par anis parce que yango ezwakamaka na matière fécale omona me kofinga oyiki akamwisa yanga makasi nabi mama ozoyeba na eloko oloba te pourquoi na congo babenga wana nini parce que eza cause bakangi oyo ya ntamwe ba histolytique c'est normal parce que yango nde eza mingi na pays chaud ya basi les dans le monde entier omona donc simpepe ça ya nkandelo na ngana loba po et comme ça na tellement makasi oh azundo finga vraiment que médecine na biso ando finga mais ce que tu tangi kuna oza oyepe awa ozo so apena mon corps médical oyebi c'était koza corps médical mais ye mo corps lobi que oh madame tu es corps médical pourquoi parce que ayebi que makamno le beza vrai eza lokuta te na zongo pa na bango awa te awa ezaka nde médecine ezovoli na kini mpe ezokoma tu vois na kini mpe ezokoma bazotanga yango ezokoma omona donc tokita pays na biso te toza na bato ya mayele makambo yango nyonso tozwika epa mindele baotangisa biso bien na kini mpo kaka corruption eza bato moto aokende otanga atie corruption liboso ayebi te ke un jour fa défendre diplôme na ye tu vois donc aotanga kaka bongo non ozotanga mpona yo ofuta mbongo mpona pamba te parce que classe na Congo tofuta mbongo depose na quelque chose bagage efanda tu vois donc ekoka kobwaka mbongo te yango wana kaka ezosala mabe mais eza te ke baprof baotangisa biso bien te baotangisa très bien très 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 bien parce que biloko mosusu naumeli nasalaka te na mamu na biso ya santé mais omona kaka na mtu nalobi yango boye c'est ça eza mpe bongo tu vois nazwi yango wapi na Congo kuna donc yango kana ninga na lobela bato faut kosukola maboko koza na hygiène ya propre hygiène ya bien baserviette de douche wana basavon oyo eza na ba pH makasi wana koutilize yango te bato balinga makambo ya basi mibali il faut botala parce que okozala no déjà na VIH ozokanisa kaka o dysenterie o komba otinaka nkala mpona kongo tolobela mingi ya mingi oloba kaka o dysenterie na dysenterie na problème ya transit intestinal parce que ezalaka na flore intestinale toza na babactérie na ete eza na flore intestinale tu vois donc yango ezalaka causé par yango eza na microbiote mo ezala na kati ya flore intestinale baflore intestinale eza ba microbiote ezalaka na déjà na kati ya intestin grêle tu vois sikoyo ezala moko ezalaka wana na kati ezala contaminé tu vois baprotozoaire wana omona donc c'est ça donc yango kana ninga nalobela siko ere moto aotanga étranger mosusu aotanga boye aminimize siko Congo et pourtant ye nde ayebi na ye te mponga biloko nazwi yango na Congo na mboka na nga Congo ok eloko ya makasi Congo eloko ya makasi bamédecin Congo bofanda na bino mingi na Congo bofanda na bino omoni akoka kose défendre te seka atangaki bien te oyebi ke biso tolotanga na basystème wana omona mpe ozozwa te boye mais ere moko mpo orépondre bien bando lekela bato
mais et le zin qui est important attend la bandeli classe attend la zui diplôme mais diplôme à solo tête même ata surtout ba classe na biso tosali même ata lelo na kosala te so naki na mboka mobo na ekozwanga ata mpona sala me nayebi yango na mutu nayebi ndenge naosala ya médecin azopesa ngo na comprendre bato mosusu abandoli bao bamédecin awa balingaka te ke o moto aloba na ye boye non nga nasolaka na bamédecin awa calmement na baterme médical namona place médecin sivika te place médecin aloba mabe te moko mosusu bapompier baye kozwanga babenganga bayebi songo oza na nini nabika nayoka ceinture pelvienne passe comme ça babi oyebi ceinture pelvienne ndenge nini tu vois mais directement na mosika bacomprendre nini foto mima sami nabenga nini foto mima tu vois esungaki bapréparer déjà eloko bakomi mpona pesa ye bango déjà tu vois voix déjà oyo eza normal omona des fois classe yango malgré naboyaki na yango po mama na biso mutu akotisaka ngango nga linga nasalanga droit to nazalanga militaire to nasalanga littéraire mama ka mutu achange nga bavoix oyo nyonso mais c'est aussi bon c'est bien. Ok, plein de bonnes choses bisous.